breaking news, nous allons en direct, il y a Sentinel TV, puis na Softkin TV, émettant à partir à Toronto, na Canada, et allez bon programme 3030, Basango à Congo, Nabanda Konabino, et Solo Nabiso. Breaking news! Louis Michel a lobby, la situation est explosive au Congo. Kabila avait la guerre, Kabila sans tête, Kabila défie les Congolais. En tout cas, il faut les Cambo tout cela en amour. Parce que la Cour constitutionnelle a eu un message à Vital Kamere, Oyo Kamere, ami personnel à Kabila, membre à PPRD, cheval de bataille à Kabila, a lancé un message Mikolo sur l'État que Cour constitutionnelle sauver la nation. Bon, mon message après ça, la Cour constitutionnelle a achevé Makambo ya Bandaki pour son opposition pour aider Kabila, lancement et salama, glissement salama, ba élections à la thé. Ngonga yango yotokoye ba ketozana ba opposant na Congo, ba din sa population pour Kabila pesi bango feu vert pour ba benana. Breaking news. Maladie est tombée na Congo, Congo mboka est tombée en kita, Congo richesse nango ezana 24 milliards de dollars, oyo ekoki sa mokili mobimba, mais Congolais azali bongo otage, pe Congolais azana élite politique moko médiocre, voilà tina ba Rwandais ba kozwa biso na kati occupation pe ba zwi biso otage, likolo tozana ba généraux na ba soldats ya ba bololé lokola beluki. Pe tozali na ba politiciens malades, pe ba collabo, pe bato baza ba incivique lokola ba Mende, ba Boshabe, ba Matata, ba Mukolo, groupe ya bato nyonso tout ba oyo baza na parlement, pe ba oyo balobi baza opposant le anzala ya mabumu oyo bazolia kanyaka likolo ya koyina mboka. Merci Kolomboka, mboka eza koyinda ngonga ngoyo mwana mboka alamukaka lokola mukolo mboka pona bundela mboka na ye parce que basango tozana ngona mesa eza bien te. Cour constitutionnelle ya Congo, cour moko o eza inféodé, cour moko o ezali ya ba Rwandais et yoki message ya Kamere o ya pesa ki lobi cour constitutionnelle sauver république Vital asalaki signe na cour o eza corrompu, une cour de la honte oyo etonda kuna na ba corrompi o bazo so ba décision likolo ya mabumu na bango. Alors Vital a pesaki bango coup de signe, a pesaki bango signe à lobby boko tanaje parce que ngana sina silisi kosomba opposition nyonso bino boya boya ko déclarer que l'élection vous allez pour glissement et comment vraiment officialiser. Il y a un mot déjà na sombe opposition. Normalement dans 48 heures n'engé cour constitutionnelle et lancé que baliba banda opération il y a pour retarder élection, c'est-à-dire opération il y a pour officialiser glissement dans 48 heures. Ceux qui population et bimi li bandate, ceux qui ba oba lobby ba Fayulu ba Makila ba Kamere groupe wana nyonso surtout ba réussir ko bimisa population li bandate boye ba ke bango nyonso surtout ba kolabo ba corrompi. Pe na bango na Kabila na bakuru wana bato wana nyonso tu toko bemana na bango moko na moko toko sila na bango moko na moko pe ndenge ezawana to banda déjà guerre oyo bandi déjà ezali siko objectif eza su mususu te objectif ya lito kanga Kabila to sila nayi na uta ko bango na breaking news passé na baki était na pesa bino ba information en révélation siko bomoni bondimi ke makamna lobakeza solo parce que na esa bino ke Kabila Kamere émission en sali vidéo à sali azopesa signal na cour constitutionnelle et aussi ça ma solo sorry et a ko bloquer ma solo pour yasi asomi batunyo surtout na ngongoyo toboyi ba vidéo nyonso ya changa toboyi ba vidéo nyonso ya distraction. Kabila
yango moni pe Kabila tindi mende akelo sa déclaration que ako dialoguer lisuna mutute parce que na dialogue wana IDPS ngai ko kangaye eboto le pouvoir aboyi dialogue à coopérer directement na caméra na cour constitutionnelle pour voir si ça makambo mais sikoyo nde place vraiment à solo to ndima ke opposition ezali parti civile ali population na libanda tout obenga na Kabila parce que oyo azo sala ezali buzoba ezali nini donc Kabila alingi trouble ndenge na Burundi trouble ezokoba kaka ba traître boko zwama ka pe boko kufaka moko na moko objectif na biso eza Kabila to kanga to suksaye akoki kokima élection pour ayebite na ba élection akoki ko se représenter le souté yango a lancé eloko oyo ya kolobake cour constitutionnelle et ya ko aider na kolobake basa report à l'élection et ko sala maté communauté internationale bolobaki mingi ba américain bolobaki mingi siko tozotala bino bokoyede Congo ndenge nini na kosila na Kabila o bino mo bochaki na mutu ya mboka en tout cas congolais l'air est très grave dans 48 heures tozoluka toyoka écho ya ba soi-disant position ya Kinshasa bo yela biso ba expertise na bino pe bo bimisa population na libanda parce que l'air est grave. Ya solo Washington a lâché Kabila a lâché Kagame, a boyi Kagame qui na troisième mandat, mais tu évites Washington, c'est quoi pour ça la ndenge le rôle Kabila a tindi qui cour constitutionnel et ça va déclaration il y a pour reporter ba élection déjà mawaming na mboka Congo. Alors na est Kabila les génocidaires rwandais azo boma ba congolais pe azo koti sa bande kone ba tuti pour ceux qui ba commis majoritaire basenga autonomie na ONI ndenge salamaka na Soudan pe ndenge salamaki na Yougoslavie na Kinshasa Boshab Kimuta Nakanyama pe Mende le Venezuela national bazo couvrir Kabila na ba déclaration net ya Mende ti kondimake Bosco Tanganda o azali rwandais criminel o Kabila commissaire général c'est-à-dire azali haute trahison a raza ba village na compte ba village na Congo bon ba congolais na compte ya ba rwandais pour côté ba rwandais ba occuper mboka mais ya lobiete ndekuana Tanganda criminel wana aza congolais munya Rwanda a choisi koloba na kiunya Rwanda parce que ezali moko ba langue le mamaka na Congo o ezali sacrilège ndenge capitaine Adok azakoloba 1000 millions de 1000 sabords donc ezali mawaming Kanyama Boshab ba défier opposition meeting il y a le 15 septembre les annulé opposition et profiter na annulation ya meeting oyo pendenge cour constitutionnel a bandi démarche il y a pour repousser tout pour reporter ba élection opposition ba pesibino fait vert bobi malibanda ti Kabila kokende soki bo profiter na likambo te bande konanga boye bango na bino na Kabila boko pakata mbangu po toyebi bandako na bino toyebi ba kombo na bino toyebi ba crime moko na moko bosali toyebi loko ni bozo sala parce que makambo Congo lelo eza na ngoso ko bomba te Kabila azomi kosa Kabila azomi défier ye moko Kabila akosuka lokola Samuel Do Kabila akosuka lokola ba dictateur nyonso basukaki parce que Kabila aza congolais te akoki koya kosala kao na Congo te aya kosala dictature ndenge na Congo te ekosala makate bino bozolia mbongo na ye bino bondimi akoma mobile na bino akoma pede na bino anyokola bino biso tosala alliance na yete biso toza bana kimbangu toa ba umbu te Congo eza héritage ya ba congolais eza héritage ya ba rwandais te Kabila histoire ne komi na suka Kadhafi pe avant kufa na suka malgré tolingaki malgré le message Afrique asalaki ba déclaration belé mutu soki akomi un esprit de mort mutu akomi pembe na kufa akoma kabiloba loba akoma kabisala sala na ngonga o azokanisa ke yenda zo contrôler situation moko te azo contrôler parce qu'aza péré la preuve na butu pour ani ba garde ne bazo kufa pour nini azo comprendre te azo ninga okanga bato bazo bon ba garde na ebité mikolo nyonso azo lelaka bibembe mikolo nyonso tu azo monaka pasi akoma ko banga place akolala ayeba kaka tokozwai. Alors tolobi makambo oyo to sala bongo po Kabila azo préparer guerre opposition et profiter na annulation ya meeting na ndenge cour constitutionnelle ya ba corrompu ya ba buzoba ya honte et lobby ba sala ki Kabila a dégagé
bakende kosala sit-in liboso ya palais du peuple ti Kabila kokende tosala bongo po Kabila azoprépare guerre auti aboyi kobima na kimia ayaka na minduki kaka langage ya minduki ndenge ekokimisa ye. Alors to démanteler système na ye mobimba na ba mobutiste tout oyo baza na nsima na ye oyo bazopesa ye zolozina tout ya mobutu toyebi bakombo na bino toyebi bisika bozalaka boyebi mpe bana na bino place bozala tosengi kaka na batu basala so bavideo ya buzoba te tokende na badébat intellectuel mpe constructif oyo ekosunga biso kobengana Kabila to kokanga ye. Kamere Rubé Rwanda occupation tout ya ba Rwandais na Congo il faut aussi la na bango parce que Kamere muto apesi cour constitutionnel signe po esala buzobo ba osala mais ko sukate parce que na Burundi ti le bato bazo continuer kokufa bango pe ba osila ndengwa tozala mature totika tribalisme pe totika masolo ya IDPS na pareko Rwanda ela biso koma tokoki kobengana banguna atika ki grand-père raconte 10 ans asali batu alasi pongi na kobetela batu masolo ya ba salade ce qu'on appelle salade soki aza na solution te afunga inwa ala la pongi a continuer ko vanda na sama elokola ngando toza lisusu na tango ya ba déclaration te mais to komi na tango ba action to mona ba action to mona ke ngwanda saliboy to mona ke Tshisekedi da saliboy to mona ke opposition saliboy to mona ke Kombe saliboy et ko za malamu mingi pona bino. Alors Didier Tumba grand traître très collabo bololé à général moko na to monate donc ala pakanda et que makila na ye et ko tanga pona ba Congo ka pona Congo mais to kamwe ye akomi kola panda esiko ke makila na ye et kola ba mapona ba Rwandais to yebi makamunyo surtout azo sala to yebi ba officier boni ye a corrompre to yebi comment zo travailler na Kabila to yebi comment abomisi ba Congolais to yebi ba buzo ba nyoso tu ya sali to yebi makamunyo so sala to yebi ba compte no to yebi ba zo travailler na bango to yebi ko zali grand collabo parce que za officier to colonel to général ya bololé yom to zo formation ya kotakoli yom to zo formation école kitoko ya ba belge. Comment on dit ba somba yo okoma ko travailler na un caporal rwandais ou azana formation na yote to yebi makamuna bino nyo surtout wana to yebi ke oza officier corrompu sans conscience oza incivique sambela rara bokimanzela mona Kabila o okende ce pays na yepoto yebi masolo tu ndenge bomisi ba généraux congolais ndenge bomisi officier congolais ndenge nyo surtout implication na o etumba to yebi yango basoda ya Congo obomi bango okokima na Rwanda to okoki na CPI na Kabila poto yebi ba kombo na bino peto yebi ba rôle na ba crime moko na moko bosali na ba complice na bino. Comment armée mobimba ya ba soda ya Congo neti bien formé bien équipé mais armée moko ya mukene ti ya Rwanda e ya ko nyoko la bino na mboka na bino bokomi ko boma bandeko na bino na bino bokomi ko zwa mbongo bakomi ko nyokola bino boye bango ke Maréchal Patin asalaka héros na France mais l'air a trahizaki na ayako trahir pour la deuxième fois boyebi résultat na ye bapandaki batiaki na poto po azaki traître aolongwaki héros akomi vilain donc ndenge moko na bino bo sali trahison ndenge ya trahizaki na France ndenge pe osuke na bino kaka place oyo ya les martyrs wana place stade des martyrs place to osila na bino yango wana parce que oyo bino bosali bobomisi ba Congolais bobomisi batu ebele awa pe na Angleterre ti lelo bakumisaka général Foch parce que azali moko ya batu oyo babundela Angleterre tala ba Léopard na biso équipe monene eke kobeta match na Centrafrique nzoka bakendeki na cargo bomoni ba image bomoni ba vidéo bomoni ba photo bavandi na mabele lokola ba marchandise équipe nationale ya Congo ezo lobeta match national avion batindi bango ba cargo. Quelle humiliation! Kabila ko humilier biso combien de fois pe bino ba boshab mamende ba matata ponyo bokoti na jenaye nous n'avons pas l'argent pour organiser les élections bokanisi Kabila kotika la 100 ans Kabila za Congolais te
Kabila azali mutu akokufa, Kabila akoleka, Kabila aza plus grand que l'institution à Congo te, Kabila aza non plus grand que Mobutu, ni plus grand que Lumumba, ni plus grand que ba Congolais oyo bino bobomi na armée na complicité na bino. Alors toyebi ke eza mawa mingi likolo ya ba général ba bolole lokola ba Kifwa ba Etumba ba Kanyama esengeli na bino boye bakatumba mwake bakata ye mutu samba kaputo baboma ye pe bino oleki bango nani donc ndenge bakata bato wana mitu nde baboma bango bino pe bakosila na bino ndenge wana. Kabila un caporal asala kaka 2 mois ya formation na Chine asilisa armée mobimba ya Congo ya bacombattant ya bacommando bozwa ba diplôme na ba école américaine, ba école belge, ba école allemand, ba école ya Israël. Bino bolobaka ke makila na bino epona ekolo. Mobutu azalaki koloba ke na tiaka mayele na nga pona ba beret rouge, pona ba beret vert, pona ba fantassin, pona armée mobimba, armée oyo bozwaki formation, armée oyo bouta na kotakoli, bino ba na kotakoli. Comment bokoyi kondima ba Rwandais ba sous-hommes bateau bazwa formation lokola bino te banyokola bino. Wapi 331e bataillon oyo bo kitana Kigali bo terroriza Kigali bo sala Afrique centrale bo kenda na Tchad bo kenda na Togo bo kenda na wabolonga bitumba. Wapi bana seta, wapi ba soldat oyo général Mayele atika Didier Etumba na au général nyonso congolais oyo akoti na ba jia ba Rwandais boye bango ke bolakela mi mabeti na 4e génération na bino na bana na bino na basi na bino na ba complice na bino bolakela mi mabeti na 4e génération parce que beaucoup ko trahi mboka na bino te beaucoup ko trahi ba congolais te lelo congolais azolela congolais azolala nzala congolais na kankuna bazoboma bango congolais akomi ko boma makotia na poison likolo na bino ba généraux oliebo bunda oliebo renverser bozala tat na ambition politique te. Ba généraux mobimba besoin formation bozo tika caporal moko ya Rwanda un taxman ya Dar es Salaam asaka na bino donc tokosila na bino boye ba rezande ngwana bino bozo nyokola bandeko na bino ezande ngwana bo nyokwama ndenge bo nyokoli ba million ya ba mapinga o ba kufi lokola bandeke bo bomi bango batumbi bango Kabila silisi armée mobimba oyo Mobutu azakotela mayele boko kufa na poison tona masasi avant 2016 boye bango parce que boza ba traître bozo trahi mboka bokoma ko sala ba commerce kozwa minduki na masasi esombami na Ukraine pona Congo esombami na mbongo ya Congo ale boko bwakela ngo ba rebelle rwandais ba boma bandeko na bino congolais ba raser ba ville ba boma ba congolais ndenge kunda bantuare ndenge tanganda ndenge ba tuana nyoso tuana ba makenga basali na complicité ya ba congolais ezali mawami eza sacrilège boye ba makila ba tuana nyoso tu ekokwena na mutu na bino pe boye ba fasi o Congo eza nango lelo makambo ba congolais bazomona lelo ba viol ko yiba ko boma ko yiba ba richesse na biso courant mai ezate bana Congo bazokufa congolais bazobomé na Brazzaville congolais bazobomé na Angola na Centrafrique un peu partout congolais akoma lokola mutazanga mboka donc boko futa kango poza kwena mutu na bino eza mawaming po na bino babomi plus de 20 000 congolais y compris bana bakufi mikolo basi koyiba ko violer likolo bozanga conscience bozaba incivique pe cour constitutionnel ndenge azo reporter ba élection ezali kaka kolakisa motema mabe na bino siko tozo senga na opposition abimisa population libanda opposition asomba likambo opposition asila na Kabila parce que Kabila pesi FV occasion yango ou jamais. Alors na breaking news na biso tozo kolela sur makambo cour constitutionnel de sali mais tozan les sengo po toyebi ke ba congolais solo bana Simoki Mbangu bana Mvulunzi bana ya Yesu Kristo bana mozalisi ya likolo na nzambe ya mpungu akotika Congo te po héritage wana eza héritage ya ba Rwandais te eza héritage ya ba congolais bolingo eza moko na mibeko nkolo Yesu atikela biso tokokota lola te soki bolingo ezati tokokota lola te soki osambela kabanda tongoti pokwa mais na gauche na droite bandeko no bazo souffrir bandeko no bazo lala nzala yozo sunga bango te kokota lola te na Bible eza na groupe abatu bake oyebisa Yesu to sala ba miracle to bengana milimo mabe
to sala boy yeso lobi bo sala bien mais bolongwa pembeni na nga po boza ba serviteur ya mabe parce que nazaki na hôpital bo akotala ngate nazangaki lamba bopesaki ngate eli koloba ke vrai kosambela ezali ko aider ba orphelin ko aider bo primé ko assister ba veuve ko assister bato bazanga mais yo oza na mboka oyo olia komelaka ozo raisonner te bana babola ozo sunga bana babola te na quartier na bino même oyedaka bato te bafazer baza kuna bato bazo souffrir baninga bokola na bango bakousin na yo oassistaka bango te na munoko na bala Yesu na munoko na kenda kosambela c'est-à-dire oza plus que un fidèle po oyebi nzambe te mutu ayebi nzambe akolinga nzambe akolinga prochain na ye akoassister bato oyo bazanga tozomona bastar ya football bastar ya cinéma bastar wapi omona mbongo na ye nyonso azwi apesi babola Mario Balotelli nzambe asala ye grâce balokota ye na italienne amemi na poto oyebi reconnaissance des amis akoma kozwa mbongo ne nyonso oyo bafutaka azokabela babola kopesa ba charité barwai banani barua acteur ya film runi bazwa bambongo na bango bazwa assister babola mais yo okendaka église banda ntongo ti pokwa oso assista mobola nini oso assista mwana nini oyo papa akufa oso assista mwana nini oyo akufela papa bana oyo bakufela baboti oassista baveuve te baveuve bazolela baveuve bazonyokama mais bapasteur ya poto bazosenga bato mbongo mpo bakende kotonga baflate bahotel esika bato bakosala masumu baza na ba œuvre ya caritas te baza na œuvre ya charitable te bazwaka même bana quartier na bango na charge te nzambe akotuna bino nalalaki nzala nazangaki bilamba botiaki wapi soko omonika pasteur congolais azwi eloko azopesa zwi na caméra atie ezali mpo abenda so mbongo ebele bien aimé breaking news ya lelo boyebaki cour constitutionnel na kabila bazokosa kamere baje na bango toyebi yango eloko moko ekosalama te Kabila doit dégager et Kabila dégagera. Toyebi yango ke élection esalama na Congo te mais to sala soulèvement populaire to benga na Kabila to akosila ndenge Samuel Mouasilaki. Breaking news Oteyami.